Ba Congolais nyo surtout ba il faut battre la site nini. Ah, ce qu'on dit Congolais à solo et seigneur otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Aux assir. Ce qu'on dit Congolais à solo au kokiko zanga mokolo mokote et seigneur otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a Congolais à solo. Yango wana. Il faut que tu Congo dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka Congo dialogue. Tembete. Ya, so ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congodialogue.com. Shalom un peuple de Dieu, libo, tananzambe, batoye so kufela bandeko ya biso. Bien aimé Nzambe a pambo la bino bisika le sobino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, likambo ya somo pe ya pasi. Bomoni ba photo ya bandeko oyo na ti awa. Bien aimé dans le Seigneur, yoka tembe na biso, papa tindi biso poto pesa. Bandeko na biso ya théâtre conseil, kindoki na théâtre. Kindoki na théâtre. Bien-aimé dans le Seigneur, avant Naloba, avant to Sambela, avant to Yemba, avant to Passo la Makomi, bien-aimé to la vidéo Oyo, après to Zonga, au nom de Jésus-Christ. Monde à théâtre, non, c'est monde à théâtre, c'est un bando na biso. Qui s'est foutu à rater? Basango bozo qui ne kuna besoin de qui s'y a pour une poteau. Basango, je l'ai dit, je connais Basango à Kisi. Oh. Ah, la plupart va théâtre, papa. Moi j'ai vu chez Barombo. D'abord, autant que Basango. Na moni ba Basango y pas Sango. À l'époque c'était Abbé Massamba, le Kubu là tout ça. Ba pas Sango, Sango soit comment la matete. Ah bon? Ba sokoli bango. Ngas na mona fier autour na ngabi ke mbondo, bosa ba sebele. Si c'est dans nini. Nga la cause la bila nga soso, ela nga whisky, na o mela ngo ba la melinga yango. Donc on lie soso na whisky na ba. On lie en fort. Et puis bon n'est pas maman dans ni zubango, atia on la sanzungu. Papa na suma tela, na suma frère monsieur journaliste. Azubasi atokisi bango. Na katsanzungu. Papa, ba pesi moto, je te dis des choses vraies. Na zoko daze nzama lo na zomo na ngaki mona zolo ba na ke ba filming ya théâtre. Ba koti bi kota kota. Ba théâtre mingi ba koti kota kota. O mona ka muta sumi mutu wana ye. Kolula wana. Na relateur mon attend à commoter, il me dit des choses comme ça. Ba ko solliciter ba bi no so na poso le pango za na mutuka Simba. Ta ko mutu na Simbia. Ta na mutu na siala salewa, ta na mutu mais ta papa. Ata moko. OK na o jouer bozo lenga zo banga. Parce que baza ko na théâtre na bolungu ya ko jouer te baza na théâtre na kisi ouais. Sango ba mo benga système ngo to teke longi o teka face ngana obisa yo moi simba batu na théâtre oh papa obikeza ba vie oyo ba lekisa bana bango pour na musa théâtre yon mi te ba mi te mama bena monde ba lekisa ba fi o ba sa ba sacrifice ya minene. Babino ba producteur, ba président, le président qui na metteur en scène, chef à répétition, ba société, yo don oye sika opé ça yote. On a ce moment solo. OK aussi ma qui c'est pour moi ça pourtant lingayo. Et après aussi mi qui sera pour comme lesbienne. On a ce ministère ba combo prochainement. C'est la mission centrale va combat va fuir va lesbienne. On porter au plein mondo. Zeno obige maintenant tout dans likamo qui est derrière toi tant lo ba mamonio surtout. Rien. Au pobanga vient da bombole. Adam vous avez la ça. État des droits. Vous na ça maman mais non, c'est que vrai c'est quoi? Ba fille belé ba simba kisi. Ba lesbienne. Je te dis vrai. Je ne te parle comme un ancien dans le monde de théâtre. Oui, oui. Je te parle aussi pas comme metteur en scène. On se très bien. Na mona makamboana. Fille à un tournage, voyez, na moi sinaï. Moi, c'est na moi sinaï. Bah, on a bango, bah, lesbienne. Donc, moi, si pena, na moi sinaï. Mon sous aïe, avant, à moi, si. Na bouto à bimi. Peut-être, na beto ma solo, après, na mona, na kata makamboana. Bah, ben, gata, au fio, na fio, bah, fio. Bon, entre bango, bah, fio, tête, on va bima. Tout na Caleb. Bah, fille, na nino, bah, ça va lesbienne. On a source d'infos. Oh papa, on est tout n'a pas tout ça yo. Sur les lesbiennes, mais la plupart des lesbiennes, mais ça beaucoup de PD. On peut imaginer ça. Mais yo c'est que ça lo simba lo wote.
Non, on a aussi ma question. Bon, qui ça on a aussi ma bonne nationale. Capona qui a poto vraiment. Capona comme la Jeep. D'abord, non. Je suis licencié en journalisme. Licencié en politique administrative. Natanga pour nazo vie. Attends, tu l'as habitué dans cette. Attends, ma population est de l'autre côté. Mais comme nous avons la grâce du Seigneur. Bien aimé, Otukolanda. Message wana ezali somo bien aimé. Ezali somo. Alors ba photo na tie oyo. Na lobi te ke bango nde bazosala makambo oyo. Mais na tie ba photo ya bato baza figure emblématique na théâtre yango, na tie bana basi. Mais soki pe bango baza ko se retrouver na makambo ndeko oyo lobi ndeko wana lobi kombo na ye Mbondo. C'est aussi un grand comédien. Voilà. Makambo lobi soki pe ba o ba photo na tia soki baza ko se retrouver na makambo wana batika. Yango bien aimé, eza na vidéo passé na salaki, nze moko na yembaki, mandeko nange belé ko sepelaki nango, sœur nanga passé na France sepelaki nango mingi, sœur nanga Mireille Kumbi sepelaki nango mingi, frère nanga Pierrot Mbale yokuto olinguto oyaka obandaka ko yemba na biso. Sans oublier ma frère Maïka Mandrandele, yango na ko yembela bino nze mango lisusu po bo sepelaki nango mingi, avant na passo la makomi, avant to bondela au nom de Jésus-Christ, avant to pesa bandeko conseil. Yesu yondimaki kokufae pongai nalonga masumu ekangaki pekangaki bomoi nangai fimbo na nzoto nkolo likonga na mopazi ekotia nzube na moto basete na maboko pe na makolo yolakisinga bolingwe nyonso pona zala na yo mokoloko ya kozwa baoya yo tokovanda ye pembeni ya tata naleki baninga na nini nkolo po miso maetala sengai ulongolinga na kati ya masumu yotalisinga nzela ya lola na kozonga nsima te. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé Zambé Pambolo encore et encore. Ah, ozan na adresse ya bien. Awa, ozan na bala baïs, ozapa na bino. Ya mutu so zapa na bango za na kalès. Awa bako yiba yote, awa ba ko kosa yote, awa ba ko luka ba détruire vina yote. Awa izande ndeko ya yo papa tindi. Po ete olongwa na mabe, oyeba makambo mabe, oyeba bato mabe, po kabwana na bango. Po ete soki le kutani na yo ou kutana na papa. Pour aussi ba koufi na mabe, bien aimé baza na lieu de tourment. Après le jour Jésus-Christ sa kozonga, bo kenene li felo. Biso ba yo to tikali, to za bibendete, to za mabangate, biso pe to kokufaka. Est-ce qu'après ta mort, okende wapi? Jour kokufa ndeko kokende wapi? Yango but papa tindaka biso, to te bandeko ya biso. On a eu une adresse ya bien. Awa, vérité de very. Révélation de rêve. Pembe na pembe de kunangai. Ozana adresse ni. Ozana numéro ni bien aimé. Et na balabala ba Yesu. Bien aimé dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, message na biso zali. Kindoki na kati ya théâtre. Bien aimé na kati ya théâtre kindoki za makasi. Boyo kindekwa na lobi komo na ye Mbondo. Boyoki Mbondo ndenga lobi bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, ezali makambo isa koleka na milieu ya théâtre. Na milieu ya théâtre mabe ezali ebele. Bien aimé, homosexualité ekoti ebele. Ba pédé bakomi ebele. Ba lesbienne bakomi ebele. Bilmo boyebi ndenge pe ba bomanaka lokola mutu azolia nguba. Nyonso kaka po baya poto, nyonso kaka po basomba mituka ya talo, nyonso kaka po basomba mapango, nyonso kaka po kombo na bango eyebana. Yango moni ndeko oyo Mbondo
bien-aimé, ayeko bimisa, sekele ya misala na bango, sekele ya monde na bango, bien-aimé, boyebi na musique, écoute, n'en parlons pas, la musique, écoute, n'en parlons pas, d'ailleurs, au monde, le charlatan, Denis Sazo Kende, et pas un musicien, c'est parce qu'il est charlatan, c'est parce qu'il y a une Kende li felo, il y a un bana tu peux pas Kende li felo, à ça quoi, appuyer bango na ba bêtise, bien-aimé, voilà. Yécoute tout le bagi to tika kaya mokite yenda ko tika biso ko tika makambo nzambe parce que c'est un faux Pasteur Mbumba achaka chokwa tela zika boum Pasteur Mbumba amela kajamba mine pola boum Pasteur Mbumba achaka zazo chaka yombo boum tala charlatan yé bomoni charlatan sia faux serviteur de Dieu Denis bomoni mele ndekona emoka utipoto akitaki kinikuna à côté de na yeye voilà bomoni pe mwana na bango otaki Londres à côté de na bango ye bomoni pe grande sœur na bango ba interviewer à côté de na bango mutu moko te aya gangela ye makamanza bisa makamba famille na binote makamanza bisa makamba nzambe ngasuki ndekunanga moko leki na ba réseaux sociaux pour ça la makamanza na ko zongiso na nzela mais mutu azozongisa na nzela zate azosenga ba mbongo pona liwe ya grand frère na ye et comme personne alukela kabatu mbongo c'est terrible aluka mbongo pona poche na ye bino po bozo mona ona bandeko ne bozo mona mais bozo kota bozo ya bozo le bela bilo yete le blogi wana kena ipa héritier à quel il s'en fout voilà à tout coup fait la soi-disant grand frère soi-disant patriarche ne razoloba mais tala bota la vie na ye voilà. Et puis là, journaliste Nyonso Obozo Kangamanaye, vous irez en enfer. Mon petit frère propre, Franck Stemay. Mon petit frère, tu sais comment je t'aime, Franck Stemay. Binotou Balendele, Binotou Obozo Kangamana Denile, c'est pour Bozo Luka buzz. Mon bino Bozo Luka Bino buzz. Mais Bozo Bosana, Bozo transmettre message. Message, on a batu Bazo Yoka Yango. Et ça, on a batu Basa Ko Bunga. Et ça, on a batu Nza Basa Bango besoin. Mais à partir de message, bino Bozo diffuser. Moutou Bozo Yamba. Azo Bungi Sane Batu. Voilà. Mais bino Bozo Talande ba vu. Mais Orebo Tala. Am. Yabatu. Bien aimé. Nza Basa Bino grâce. Péché à participation Ezali. Bokeba. Au nom de Jésus-Christ, na pekse ki alendeli Roger Baka, waka na makamba lukuta, pona ko lukambongo, na ba t-shirt mike ala tarawana, pour ala suki na ini na hibite, voilà. Nyoso kwa pona ko kosa ko lukambongo, voilà, le koso na kati ya réseaux sociaux Roger Baka wana. Na ba professeur lukuta ko kisamate makamba lukuta kaka. Alendeli ozo le kisaka. Voilà, ponini batu batala yo, moi di fin kota. C'est terrible. Vous sacrifiez bana nzambe. Pour un bon à YouTube. Est-ce que vous avez jugé? Nous avons ça la bino grâce. Bien aimé, voilà toujours dans le thème la biso. Bateau théâtre, bien aimé dans le Seigneur. Bazo salama, bien aimé, dans le verset liboso. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 13, dans lequel on a verset 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Et ils leur jetteront dans la fournaise ardente. Voilà. Où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oya sana mato ya koyoka ayoka. Balobi nzamba kotinda ka ba ange na ye. Bien aimé bakoya ko arracher. Ba bien aimé batu nyonso bazo sala ba scandale. Pe bako boaka bango na fournaise Adam na di felo bien aimé. Mais batu bazo sala bolamu bien aimé bako zala ne sengo et pas ya papa. Babi ozana mato ya koyoka ayoka. Bien aimé dans le Seigneur bande kunanga ya théâtre. Théâtre zali pona ko sekisa batu. Théâtre zali pona ko longola batu ba stress. Théâtre zali loko moko bien aimé dans le Seigneur. Même nga moko frère Jeff, boye bakati la rapé réalisateur hein. Nga moko pote la ba clip nanga bote la ba scénario za la wana. C'est moi hein. Bote la bien. Nande frère li mazul sa frère Tanguy yo que doko c'est moi coupé ngai moko na za wana. Naza metteur en scène nde bomo na ngaya. Voilà. Ce qui nous a basé kate ba monde pe mo ba sketch a mike to bando sala. Moi ba gaga mike. Tu joues dans le cadre d'évangélisation pour nous évangéliser. Voilà. Et ça pour nous simbe na ngokisité. Bon, et ça peut foutre na biloté. Ba politicien na mboka na biso bazo détruire mboka. Alors bozo luka moyen bo s'en sortir. Beaucoup mi ba lesbienne. Voilà, beaucoup ko simba ba kisi, besi beaucoup ma ba lesbienne, beaucoup ko simba ba kisi, besi beaucoup ma ba PD, beaucoup mi ko bumbana, ko tela na ba poison et belé ba kufa na théâtre wana po ba misusu ba joie lumière.
ba boma ba sacrifier ba collègue na bango bien aimé bazwa ba chance ya ba famille na bango basala ba chance ya ba famille na bango voilà bena ba comédien mususu toyebi ba collaborer na ba musicien ya banganga bazwa ba kisi pa ya ba musicien wana toyebi bino nyonso wana pourquoi est-ce que dit que un jour okukufa est-ce que dit que un jour bien aimé pona ba biloko mokili pona bisengo mokili pona bisengo mokili ndime moninga pe na kufa mutu mama na papa ne babota ye penda obomi kaka poyo dondwa pona bisengo mokili nyonso koleka nango mapango ekoleka lupango ya solo eza royaume des cieux mboka ya solo awa na mokili toza ba passager nembaki nzembo moko voyage ya suka ezali nde liwa avion ya suka ezali nde cercueil mboka ya suka paradis to lifelo tout dépend de la façon dont toi tu vis dans le monde tout dépend de la façon dont toi tu vis dans le monde voyage ya suka ezali nde liwa avion ya suka ezali nde cercueil mboka ya suka paradis to lifelo tout dépend de la façon dont toi tu vis dans la terre, sur la terre. Ce que vivra ma bé, ok lifelo. Ce que vivra ma lame, bien aimé, c'est la réalité. Au Kutananzambe. Pourquoi kosala baninga ma bé? Pourquoi misu bazawana bamelaka makila? Et ça na musicien moko zawana ye atambolaka na ba fille soko za na période no ya mabe. So za na période ya mabe ye fa lembula makila wana. Asa vampire, asa kawana. Et puis asa jeune. Voilà. Aux hommes. Botala mwana na biso inosbi. Botala inosbi. Ah inosbi. Botala clip asali ya suka. Na ba pyramide na su. Donc, eza na mosu makambo sonité. Et yana su makambo sonité. Botala kwa nipo mwana wana. Alingia koka na sikoyo na batu misusu. Akomo beta gazon na batu. Basa deja musika. Mwana pe il faut kota. Il faut kota. Bien aimé. Nous sommes pourquoi? Pourquoi? Bote leki nanga fali. Leki wana leki nanga penza. Touzane penza boye. Mais kumonde na mona rapeti wana. Akomi kumi benga aigle. Akomi mosika. Tala ba video kutu na basi. Bakomi kufinga ye. Owa salaka boye. Na producteur na salaka boye. Uzomona. Babilo kutu satan kusaka batu soni. Bote leki nanga feri. Bote la sero jeni makambo zolo bana ba réseaux sociaux. Baleki na ngai vibo koti wana ezavi ya pasi na ibisa kabino vie na ngai ya mon frère eza histoire vraie na yebisa mo komsu na kati avion na yebika otala po alanda nga mingi na pesi pe mbodi na kombo na Yesu Kristo e na kati avion totaki voyage tokendi na yebika bosa iso tokendi kinto tokendi mboka mobo na yep ya zaki na première classe na yep na place avant la kinabi vie j'ai à te parler abiwa j'ai lobako abi vie ngafuna koma lokwayo isina lobon na be mission nga vie talanga abina yum to sano bien bo yo sano bien tambola na yo ngat fe bi bon poignet ya bono siti ngafuna koma lokwayo nemuka vie kitise longi mo ko kotier mo we koto linga lela isa nga passe mon abi vie tiens, c'est lui qui parle. Longo. Oh, la longo, on a la qui va le dire. Et les kelinga. Donc, toi, na bamuna kapasi. Toi, na bamuna kapasi, bien aimé. Toi, na bazana vite. Vimoko virtuel. Tate o muna kandi o balakisa kawana. Ta bazo sa mituka, ta bazo sa bilamba. Et ça bazo linga, se défoulaka. Et bah c'est défoulaka pour balo tant bazaka bango moko bazaka na ba souci yo mo ba Whitney ba kuma na ba drogue ba Michael Jackson na ba drogue ti ba kufa ba Johnny Hallyday pour bazaka calmete na makambo basalaka calmete bien aimé nazo critiquer bango te menga linga bango na kwa dinile sitazo azo appuyer bango na mabe ba kufa ba kilifelo appuyer bango na mabe ngana pese bango conseil botika. À quoi bon de faire le mal pour après le payer? À quoi bon de faire le mal
Tout se paye ici-bas, na mokili oyo. Oloni nguba yokobu kaka nguba na yo. Nyonso salaka ya mabe yokofuta yango avant ta mort. Soki pe ofuti yokokende lisusu lifelo. À quoi bon de faire le mal pour après le payer? À quoi bon de faire le mal? Attends, ma sous-versé, mon sous-sous. N'a pas ça rouler là. Bien aimé, c'est triste. Bien aimé, là, Psaume 37, verset 27. J'ai le nom de Jésus-Christ. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Voilà. Fais le bien. Voilà. Et possède à jamais ta demeure. Yoka. Car l'Éternel aime la justice. Aime la justice, ceux qui sont justes. Voilà. Et il n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Et ils sont toujours sous sa grâce, sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. La postérité des méchants est retranchée. Bien-aimé, pourquoi fais-tu le mal? Bino ba comédien, bo boumani mingi, bo simbi bakisi, ba msupu bazo mibali na poto, misus pozo basi na poto, bo salima ben mingi. Et ça, ba sœur belé, ba benganga na ba témoignage, ya ba comédien ma be ba sala bango. Et ça, na ba frère belé, ba comédien ba sala bango ma be. Nzoka bino, musala comédie pour n'angeza kwa musala nzambe. Bosiki saka batu, bongola batu ba stress, bopesa batu ba kimia. Surtout ngande na linga na vie de loin. Ayuna, j'aime trop ce monsieur-là. Mais t'as la peine de m'empoisonner. Voilà. Non, on va témoigner, pas battu belé qui a ça mutu malam. Non, on va témoigner naï. Tu as fait témoignage en Afrique du Sud, John Moulex à Lubango. À Kemeka Simba Kisi. Mon frère dans le Seigneur. Nous sommes bien bimélé, mon tata moko na kuita yedi ko yebise pena bi bimana bara. Or nous là-bas mais pas que nous Simba Kisi. Papa moi 3 fois. Abimamba na moko. Parce que chiffre 3 c'est chiffre accomplissement. Bien-aimé, ba comédien. Tous en bas témoignage na bino ebele ton bas témoignage na bino ma baby no bosala mais na tanga ba kombo na bino ezate vraiment nzambe ya pambo na bino boyamba yesu na bomoi na bino botika ko sala mabe ninga mabe botika pe ko sala na mabe parce que l'enfer existe corona yango ebomi batu ebele et puis non silité. Ce que Dieu s'est cassé, au coup de wapi. Tout bon, les métiers, manabiso, ba comédien, ba musicien, ba politicien, bo bongi sa mboka, à partir de baby sa mboka, mbongo, bo bongi sa ba mama yemo, bo bongi sa ba nini, mekaku, basi na bilo kokabaka, ba saki ba loso, batu baki na ba saki loso, na poto ba kabla biso ba saki loso, te mututo aza capable, à ba saki loso. Alors, bah, tu as besoin d'aveugle, ils n'ont pas besoin de ça. Ah, tu as une carte d'assurance. Tu as une carte d'assurance. On m'a dit que l'hôpital va traiter au filet. Après, va tenir le facture. Et qu'il y a une mutuelle. Oh, quelle grâce. Pourquoi papa n'a biso? Parce que Mindele m'a pexi bino ma politique, bo salon, na bo salon. Mindele m'a pexi bino, bon service. Bon service. Pour tout le monde, bino ndenge komaka na pouvoir, ndenge bo zalaka. Bilamba bosala nango après ningi bilamba bokoma nango après mituko bokoma nango après ba vie bokoma nango to monaka mais ndeni bino ka bo changer na ba famille na bino al peuple ba changer te courant ya manœuvre mal kotona na banzela et c'est bobongisi nini na aussi bobongisi alors ba fana kwiti ya ba politicien bafana kwiti ya ba musicien bafana kwiti ya ba homme d'affaires bafana kwiti wana ape mabena faute na bango te bazana pasi ba kumisa binoka po balia mais un jour nzamba rotuna bino na moni na sukia po makambo pesa na mona posa kolela loboka ya nzambe isimba banu ya ye. Soyez bénis richement mes frères et sœurs.
au nom de Jésus-Christ. Ba Congolais nyonso tu balingi bayeba il faut batala ka site nini. Ah, soko ozali Congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Tembete. Ozasir. Soko ozali Congolais ya solo okoki kozanga mokolo moko te esengeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais ya solo. Yango Papa wana. Kunze talobi yango faut kotala ka Congo dialogue. Tina yango ngai pe na yebaka makambo makoleka kuna nabosana te. Otala ka pe kaka Congo dialogue. Tembete. Ya, soki Ata nazali Congolais so ata bamendele ki bakoki kotala. congodialogue.com